ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Bande kwa Congo Millennium, en tout cas, les associations monnaie pour la kokutana mokola lelo. Les kato mesana, comme la bino toujours élément ya sika, alors na mokola lelo, to yambi mama moko. Bozo monae, tozo monae bisonyoso. Alors, na représenté te kasi ye moko na ko se présenter par yabino parce que aye liboso na bino. Alors, esenge na penza aye bisabino kwa mo mesana na Congo Millennium, ye azali nani, amemeli biso nini, ainga lo bana biso nini. Alors, mama mbote na yo. Mbote papa. Maman na moni yo lelo na kati ya plateau na biso na limite koye kaka ko sa tourisme na kanisi omeli biso mwelo kwa sika. Maman na ngai vraiment oza boye malamu na oesika. Alors sans plus tarder na kosenga na yo maman omeka ko se présenter na ba internaute nyonso o bazali koyamba kolanda na moment oyo à travers site na biso ya www.congomillennium.com soki ozali nani osalaka nini outi wapi ovandaka wapi mama. Mais comment se présenter? Donc, comme on a Christiane Sombi, na vandi awa na Dublin, na Irlande. Ça fait 10 ans déjà que nazali awa. Et na salaka na compagnie moko internationale, eza munene que naza na droit te comme eza ou eza média, naza na droit ya ko tanga kombo nango te puisque naza mandaté te ya ko parler nango. Donc, les compagnies moko, il y a paiement en ligne. Donc, on peut dire une banque en ligne. Nasa la Kawana, ça fait déjà plus de 7 ans que Nazawana. Et avant cela, on a commis na Dublin, Nazaki na Canada. Avant, na Dublin. Et na umela kikuna pe mingi. On a commis awa boye na bandi pe musala tout de suite après on a eu musala au naza sikoyo ti voilà nazali mariée, mère de 3 enfants et voilà un peu. Alors maman Christiane ezali esengo mingi pona koyamba na oisika vraiment tolandi isika yo uti nini osala na mboka oyo vraiment na kanisi ceux qui tolobi to continuer na mituna to kokende pe to kosilsa okona lelo li société na yango mama Christiane pona ko mango mingi te mais quand nous koyebisa biso mama tomoni yo oye na plateau na biso nini asiko memeli biso mama mais quand nous koyebisa bay landi obaze kolanda biso na www.congomillennium.com. Bon ngana ye juste pona nazali fondatrice ya ONG comme nango mwasi ya kilo. Je pense que Batumingi peut-être si yoki entendre parler nango yoki moni puisque to sali totindi publicité, il y a un site web sur toi na page Facebook ezali organisation moko créée na but ya ko aider basi na bana na République démocratique du Congo na province ya Équateur précisément ezali pembeni ya paroisse sango kombo nango Bangabola ezali pembeni ya Gemena, c'est à 167 km de Gemena. Si maman nangai vraiment pour l'éclaircissement na nanga mutuna kasi mama pona nini kaka na province Équateur ba province ezebele toza na Shaba toza na nini na Shaba tozali na Bazaïr, tozali pardon na ba Congo, tozali ezali moi ebele mama na ngalimbisa to bima mboka ngomwa kala e komi ko kima na kati na moto kasi pona ni oponi kaka Équateur. Bon, Équateur parce que
je pense que bisogno surtout toutaka quelque part. Hein? Ngai origine nangai ezali nazali mutu ya Équateur et na botami na province wana et précisément na paroisse wana na et nazui idée ya ko créer ONG pona yango na botami wana na koli na sali et études na bandi école maternelle et puis primaire na quitté wana na âge à 10 ans nzambe a sali que naye na Europe très jeune depuis wana naye kozonga kuna 25 ans plus tard. Maman nangai mais quand on expliquer pour la nika ONG ba makameze belo to ça na Congo wana ba faire mes alliés ba boulangerie zali pour la nika ONG ce que limola vraiment na balandi au bazolo na biso na moment où à travers Congo Millennium ba pourquoi maman poni kaka ONG. Bon, na poni ONG parce que ONG ezali quand même ezali eloko moko officiel. Hein, ezali organisation moko officielle où ezali reconnu, hein, ezali reconnu na l'état, ezali reconnu ozo sala eloko moko ezali légal. Hein, na kokai kosala na ngai eloko mususu ndengo olobi mais eobima nango neti kaka bosali kaka moi comme on dit ligablo. Hein, na lingaki ezala eloko moko na ezala na niveau moko international biso tovandi awa na poto mais ONG wana ezo koede batu bazali na Afrique précisément na Congo donc eloko moko ezali légal et reconnu na monaki kezali mieux ya ko ezo répondre mieux na besoin ya batu bazali on a lingo nazali ko viser na aider. Mama Christiane oponika ONG qui n'a pas nzela pour wana aux alamoi légal tout ça vraiment et puis vraiment son alandi madame qui n'a biso so musika kuna mama nanga l'Équateur est-ce que quand il nous pèse na biso parce que nga pe nous avons quoi va contribuer alors quand il nous pèse nanga vraiment papa mon na yo ne au pèse ngo wana moi 1 centime wana et ko kende mais comité kuna na suka kuna surtout kuna na suka vraiment on vérifie mon maman est-ce que mais quand on comment ça va vraiment na yeba que na garantie no pesi nanga que ceux qui na pesi malomea mbongo ale ko sala pe musala côté kuna pour la capitale te et puis ngaza muta côté kuna te tamsu na okelo mona mais kuna vraiment ponika na quoi na si ma parler mais quand on expliquer maman nanga. Bon en tout cas c'est une très bonne question. Bon, son aponi kuna ezali parce que dans nazali originaire il y a Équateur na yebi place wana mais ONG ezako se limiter kaka na Équateur te ezali to banda wana parce que il faut ko banda quelque part hein et balobaka avant ko kende ko komba ndako ya muninga komba nano oya yomoko donc c'est pour ça na bandi kuna pona to ko ka ko aider na moni ba besoin na kei sur place na moni ba besoin ya bande ko na biso sur place ndenge ezali ndenge bazana ngo besoin ndenge balingi biso to aider bango mais à part Équateur toko kende ba région mususu ba besoin eza ebele na mboka na biso wana tozana ba makambo ebele ba surtout comme tobi na niveau ya santé to ba région nyo surtout na ya Congo eza na besoin na ba besoin nango to bandi na Équateur après na Équateur toko koma na Kasai après Kasai toko koma na Bandundu donc eza kaka yo se limiter na Équateur te ezali pona Congo pour Namboka mobimba ya République démocratique du Congo. Merci maman. En tout cas vraiment ceux qui quand au lobby que vraiment ils apona ba besoin oyo moni côté yo utaki il faut au pesi ngama c'est mon lobby il faut comme so kombi il faut comme bosonda kuna yo moko avo komba ya voisin donc faut banda bosser pas na yo moko mais keba to kate ko akomba kezui musotonga chango na coin voilà quoi. Donc espérons que vraiment internaute bozola na biso na moment yo espérons que maman vraiment auto ko sala à travers yé pas que nous sala côté kuna et ko sala makaka ndenge à lobby na biso. Alors maman sikoyo ONG pour la santé, oui, mais santé, mais quand on peut expliquer biso, est-ce que koleka, ça, na niveau ba mboka, parce que côté kuna, na zomo na déjà na côté na kati kuna manengo expliquer, mingi mingi ezo qui est sur le village, est-ce que ba
ils ont hôpitaux, est-ce qu'ils ont des dispensaires, est-ce qu'ils ont niveau de Croix-Rouge, voilà. Mais quand on peut expliquer vraiment, parce qu'il faut faire la biso, pour nous coach ça bon la poche c'est un peu facilité, hein. Mais on peut expliquer vraiment. Est-ce que vous avez contact déjà, na banani, voilà quoi. Est-ce que batango, bata sûr, quand même pour naïbi cause un moment crédible, alors on va ça comme on a eu, puis comme ma famille, quoi, voilà quoi. Donc vous avez mal assurance, ni ce que non. Ceux qui ont venu nous saler na yo. Ozo aide te me Tokyo ya yo morope ba ko sakana ngote kuna voilà. Bon na zui na bandi musala wana parce que comme na uti koloba na yebi place wana na kende kingai moko il y a 2 ans na 2013 na mars 2013 na kei pe na commis sur place na moni ba besoin au bazanango. Na longwaki kuna na il y a 25 ans de cela na monaki ndenge hôpital wana zaki ko marché et 25 ans plus tard vraiment nazalaki très attristé comme na ndenge ekomi sikoyo. C'est pour cela na zongi kotoyo ba pesinga pe ba besoin na bango ba yebisi ba biloko nini baza nango besoin pour na ba sauver ba vie ya batu parce que to lo ba hôpital donc to lo ba makambo ya santé batu bazo ya ko se faire soigner mais batu bazo kufa principalement ba bébé o bazo botama prématuré. Imaginez-vous il y a une maternité bazali même pas na couveuse moko couveuse bision sotoyebi ezali pona ko sauver bana o bazobotama prématurément. Donc bazanango te. Alors imaginez que batu nyonso ba bébé nyonso bazobotama avant terme bazako kufa. Alors que ceux qui te procurent ne fût-ce que 1 ou 2 couveuses na maternité wana en tout cas eko sauver ba vie ebele comme na lobby moi si à kilo ezali but nango premier pour na ko aider basi na bana. Donc ezali tout de suite ko rencontrer besoin oyo ya but objectif ya ONG oyo moi si ya kilo. Et nayebi exactement comment faire pour na ko acheminer don na bino soki et don eux et kozwama o basi bandi ko benga biso pour na ko kende kozwa. Donc tozali na ba partenaire kuna sur place mosusu ne na ba français bazalaki kuna déjà il y a quelques années bango bako bayebi comment babandaki ko sala ko acheminer biloko tie ko makuna nazali en relation na bango toyebi comment to banda ko acheminer biloko une fois komi na Kinshasa pona ekomela bango kuna. De toute façon la vidéo ezali il y a toujours na banda toujours ko mettre bino à jour ba update ozala beaucoup mona ndenge hôpital ezali et ba vidéo ezali beaucoup mona ba vidéo wana na salaki il y a 2 ans ndenge ezali et aussi une fois que nini ONG to bandi nazozonga lisusu d'ailleurs kuna dans quelques semaines nazokende lisusu kaka pona ko mettre les choses en place. Sur place kuna kotia ba biloko nyonso to ezala na ndenge ndoko bokomona évolution ya ONG oyo makamboni ba action concrète oyo tozosala tokosala sur le terrain. Matondo merci maman nanga vraiment na landio na bokebi nyonso omeki ko ya no la mituna na biso pe na kanisi balandi ya www.congomillennium.com balandio na bokebi nyonso kasi maman motuna musuzali oyo yo okanisi kaka osala ONG mais kuna ba ONG mususu ezate et libanda ya owana yo vandi na mboka musika mboka Irlande est-ce que et na Irlande pe o vandi na ndako te oza ba responsabilité minene d'abord la libota na yo na compagnie sika oyo salaka olingo fungola lisusu mususu kuna na et oleza ata na capitale ozukaka vol na biso ezalaka pour mbala moko kuna mais soko kiti kuna omati lisusu na éviter soki na boatu soki na bateau soki na avion soki pe ndenge nini yoka okoyeba ntango okoma kuna. Alors maman pourquoi ne pas au lukaba ONG mosusu ezali kuna déjà basé kuna au travailler na bango mais yo préféré kaka yo pe susu osala ONG est-ce que ezali moi lolendo moi mpata eza côté wana na invité maman meka fungola biso na maman meka loba maman.
Mais vraiment, la question est vraiment légitime. Na place wana na zolo Bangabola, eza na ONG. Ezalaki na ONG moko kombo nango Memisa, ezali ya ba belge, bazalaki kuna et s'est retiré il y a quelques années déjà. C'est pour ça batndenge na zolo bazali vraiment abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de ONG parce que ce qui ONG wana ezalaka ti lelo oyo peut-être na lingaki na zoa idée wana ya kosala ONG mususu te. Ce qui n'a créé ONG oyo c'est parce que justement ONG ezali susu te bazali bango moko. Yango wana na lobby en tout cas c'est mieux que ça la organisation moko oyo ezali officielle ezali légale oyo ezali ko aider ko mettre biso bureau moko ezali awa en même temps bureau moko ezali sur place kuna pona tozala en liaison na tout ce qui se passe awa boye na biloko oyo kolongwa awa pona ekoma kuna. Donc ONG oyo na kokaki ko s'associer nango pona to continuer ezati yango wana na créer mwasi ya kilo. Félicitations maman nangai vraiment ezali kanisi malamu tikete nzamba sunga yo loboko na nzambe ezali kolona yo pour kende liboso na makanisi malamu oyo ozwi pona kosunga bandeko na biso na ngambo ya Équateur. Kasi mama sikoyo oyepa na biso na www.congomillennium.com message ni nongo passer la bandeko o bazolando à travers site na biso oyo o balandi o bayoki yo nini bazele pa na yo nini oza kozele pa na bango nini oyo kanisi ke soki bango vraiment basali e kosunga yo pe pour kende liboso na likanisi oyo yo osali oyo yo ozwi pona likanisi ya ONG mama nanga mekana nuko limbola. D'accord, bon eloko na ye awa bona na site na bino merci en tout cas na ndenge boya bopesi pe opportunité pona kopesa message ezali ndenge na lobby na uti kuna na 2013 na zongi awa nzambe atienga na mami à cœur de créer organisation oyo comme na lobby mususu ezalaki te et je me suis dit il faut absolument koaider bango mais nga moko na koki koaider bango te na kokoka koaider bango te ngai moko et je me suis dit naza na bandeko na ngai pe bazali kuna na diaspora. Maman Christiane en tout cas vraiment ezalaki sengo makasi pona koyamba na kata plateau na biso tokomo kende na suka ya émission na biso nakanisi balandi ya www.congomillennium.com balandi na bokebi nyonso pe ba comprendre nini penza mama amelaki biso nkona lelo vraiment tozali ya kosepela. Alors sans plus tarder maman na kopesa yo parole pour ceux qui vont de la fin zali de façon que oyeba ko passer yango. Oui, mot de la fin et ozalaka que par exemple bozali Congo Millennium ezali eloko moko ya ndeko na biso congolais mutasali yango et en même temps yango wana opesinga pe opportunité oyo boina ya koloba na projet oyo ezali ya ba congolais eloko na wo lingi kobeta plus 7 ezali avant que tokende kosenga bamindele parce que nakoka pe koloba to sala ndenge batu nyonso to basalaka to kotisa ba lettre na demande ya ba gouvernement na ba place nyonso to o ba nayebi ke ba pesaka ba fond na préféré d'abord to bande pa na biso moko ba congolais to zwa idée wana ya ko financer ba projet na biso moko. Donc eza un peu neti défi moko boye nazo peut nazo lancer na bande ko na biso OK ezali projet moko na bandi yango na Équateur mais ezali ekoya munene et kosuka na Équateur te après toko se déplacer toko kende na ba province mususu pona ko sala exactement la même chose. Donc ezali projet oyo que ba congolais bande ko na ngai to vraiment ko aider to aider biloko na biso moko ba projet na biso moko avant to kende ke toujours ko senga batu mususu ba mindele ba aider biso yango wana monanga ya suka sans oublier bien sûr ONG ya oyo nasali but nango ezali ya ko aider batu ya Bangabola. Donc papa Etana azali infirmier chef azali ça fait plus de 35 ans qu'azosala na hôpital wana ya Bangabola mais
azali infirmier formation infirmière, mais azali aussi asalaka ba intervention ceux qui médecin azalité vraiment azosala mosala moko extraordinaire. Natikaki wana nazaki mwana muke, j'ai été étonné à komona ye lisusu azali toujours et azo continuer toujours kosala mosala o natikaki, mais vraiment napesi bango vraiment mbote et en même temps courage parce que pour l'instant bazo compter sur biso bazana ilo côté bazo compter sur biso que to aider bango et kozala esengo mingi pona bango bayeba que hôpital oyo ezalaki boye avant depuis que ndeko na biso o bazali banda aider biso botala ndenge tokomi lelo e kozala esengo makasi pona biso kolakisa avant ya hôpital wana komona bozomona ngo na ba image et puis kolakisa aussi tala ndenge hôpital ekomi grâce ya don ya ba congolais bango moko, grâce ya makambo ba congolais basali pona hôpital oyo. Vraiment nazali na foi et surtout na elikia. C'est la même chose elikia que bande konangai boko yoka appel oyo et que boko sala en tout cas boko se manifester boko contribuer en action concrète yango nde vraiment tolingi maloba c'est bien mais il faut to réagir to poser ba action concrète pour na mboka na biso et kende liboso. L'hôpital général de Bangabola ressemble à un hôpital abandonné. Nous sommes au cœur de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Dans cette zone éloignée, le personnel de l'hôpital a décidé de ne pas baisser les bras. L'infirmier chef Papa Etana travaille dans cet hôpital depuis plus de 35 ans. Comme il n'y a pas assez de moyens ni de médecins, en cas d'urgence, c'est Papa Etana qui se transforme en chirurgien. Donc, mon star n'a mingi na kusaka comme infirmier, mais nazali très habitué à salle d'opération. Yango nazali apte na problème opératoire, acte opératoire sur médecin azalité. Donc, oui, j'allais à l'hôpital, mon hôpital catholique, et tout le monde est missionnaire schétiste, vers l'année 50. Le personnel s'organise avec les moyens du bord. Il faut toujours persévérer. Il n'y a pas de bonbonnes à oxygène et les patients s'allongent sur des lits métalliques sans matelas. À la maternité, il n'y a même plus une seule couveuse. Par conséquent, les enfants prématurés sont condamnés à mourir, tout simplement. Souvent, les infirmières les enveloppent dans les pagnes à côté d'une bouilloire en caoutchouc, mais très peu d'enfants survivent. Cette maman vient de donner naissance à des triplets, mais malheureusement seulement 2 ont survécu. Une ONG catholique appelée Memissa a longtemps assisté cet hôpital en assurant entre autres une partie du salaire du personnel. Malheureusement, elle s'est retirée depuis. Voici enfin le laboratoire de l'hôpital général de Bangabola. Pourtant, il suffit de très peu de choses pour remettre cet hôpital en marche. Ils ont de la bonne volonté, mais il leur manque du matériel médical neuf ou d'occasion. Il faut absolument améliorer le service de santé existant en fournissant certains équipements de base tels que les couveuses qui permettront de sauver la vie des milliers de bébés nés prématurément et encore des lits ou des matelas pour les bébés. À l'heure actuelle, seulement 2 pompes à eau alimentent tous les villages en eau potable. Le personnel de l'hôpital général de Bangabola continue de garder espoir et de persévérer. C'est la raison pour laquelle nous aussi avons décidé de ne pas les laisser tomber. Nous allons aider cet hôpital. Si vous aussi voulez aider cet hôpital, contactez l'organisation Moissi à Kilo au www.moissiakilo.org qui se chargera d'acheminer vos dons jusqu'à l'hôpital général de Bangabola. Merci d'avance, que Dieu vous bénisse.